kasi bango pe bakabwana kati biso to kabwana mais biso pe to kabwana kaka melelo te to sana donc on nité to sala moni academia moni les 7 patrons moni JS nana za leader azate to za 7 leaders les 7 patrons au mouvement na bino biso pe to yeka to laksa o biso to yebi to été pour na concurrence ya moto to longo kuna pe pour na rando mo boete songolo pe mangala mona made Yomo tolakisa pike bolingo meminga na zamba molili mwana ninga nezalite Rita bola mwana made yo bebisi bolingo yo meminga na lunda simo yako sundolanga na boma wata azotanga batu o basalaka ne pe batema ba taxe atanga yo tezaka ka kekotala moni tseloko zoloba ezaki ingratitude Monique ingratitude ça là toujours pas so aider mutu sali o azong selo mabe na ngi to lo ba suma mba kona te na ngi to changer surtout tourner sur page na kamia lela mama bébé na kamia lela kanisa ta ba defenanga na sala pona yo ba jalo na ba fito na biso ba komia kosaya Ngomba aboma tende izole lisa bomi sikoti okoyoka ameli na mbongo nanga akoyoka te vena bisa boma tembe kaka na ndenge ke tembe kufa po tembe ko isaka na se alors vers un cadre azo cadre ba petit vers alors na souci ba petit lingate ba petit ba souscrire osola mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mukonza bas ya ba 001 blague tele lo soroli biso makambeya Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a un peu passé, il y a un donc total la Victoria TV, na nenga ilusa na nenga makambo, potozo ba news alelo. A Elbiso Victoria TV, donc à luta continua, Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre. Voilà, Lelo, Nazo Yambela Bino, donc artiste Bino, Jires Foudre Kake. Oyo azalaki na la team lelo ba sangani tozo ba tewa bango za kombo nini le marquis de la team ou bien nini alors to ko so marmé belé par propre carrière na ye. Merci beaucoup à l'œil de ma caméra, merci à mon boss JB Koumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Voilà, nazawana na Jires Foudre Kake to mekape ko sola et bonjour. Ouais, bonjour gros bébé. Merci beaucoup. Bonne santé. Ouais, pepele. Ngolo nzambe quoi. Voilà. Le théo kango pe na place bozo répéter mais to meka pe ko to sola na yo Jires depuis aux na la team kuna ngai na mona yo un garçon un tonton qui ne parle pas ça là toujours musala na yo mutu mota ko penser que non mabe mo boy ko ya peut-être un simala qu'est-ce qu'a fait que na bi que la mission MSO loba mais pas nango loba te et le koni ça là que olongwa est-ce que qui volonté na yo qui influencer da ba master mais la mutu mo influencer ko pour olongwa ba risque na vie te yo eza carrière à motoko risqué on risqué bien sûr oui on a risqué vraiment que na sala mambo non sala mais na ko c'est cause l'influencer par quelqu'un mutu mo bo sali mambo na ya po ya influencer nga na milongo lele non nga moko na ba raison nga o ezaki na lobagi déjà trop négligé considération to ko finga ouais tout ana na mona trop c'est trop on monique tout ana o lobi ana pona détail souté ba ebi déjà baloba na biso to lobaki déjà net to lobi déjà to loba souté to lora to pesa bato o ba ozela voilà ça va faire ne makasi parce que bato ba yo ko ndingo yemba nga na satané nde olongwe kuna oko créer pe ayo poko mpe leader pourquoi alors osangana suna ba master bon to sangana ba master ça idéologie omoni ba orchestre belé ba musicien ezala souté mambo et comme rentel la longwe intel longwe kuna intel longwe bo et comme appena moi rare que ba longo ndenge biso to longo lelo boy belé bo donc
Tout le monde a peut-être son peu moins idéologie et longwana. On met quoi la maison, quand la maison même de toi longue belé dans quartier là. Ba longwa ba marqué ba académie ande bolo ba wana. Ah, si ko biso pe total avec notre ozong ça peut idéologie. Ndé tozongi sango to na new style nouveau style. News nani? New style. New sky. New style. New style. Nouveau style en français. Nouveau style, je reste. Nana za leader. Leader azate toza 7 leaders, les 7 patrons. Toza ngai Padaché, Kunzardo, ambulance Mvoluzi, Junior Bass, Arnaqué, voilà. Est-ce que ma musique est là? Ou bien mon faut laisser moi leader azala moi comme bino set boy ba tu vas comprendre. Ouais bon ba tu bazo ni tungisa mapona likambango trop mais to bot pesa biso no temps. To travailler na nous to ela no mamba ba ki leadership wana te. Moi so to biton do ela ngo lelo moni likambo nyonso pona osala ngo fo ko tala ba paramètres ko tala pe ba habitude ba tutu. Comportement ya moko na moko nde to vandi to yeba na déjà to take oso to pese ki responsabilité kamba biso ozala bo to omoni mambo tango yaka agitation yaka succès yaka na agitation ko ya pe beaucoup mo perdre to cho leader ka lobi po e mamo ba boy on peut dans photo tala moko na mo c'est que ngai na conduite na nga ba massa batali ke na gérer sendenga zalaka ako tsabiso ako kamba biso to tsa gérer c'est que non ten arnaquer ndenga kamba aotambola ako kamba biso toza na sonyo wana te toza pe na complexité to ko banga mo boso te muninga leader yo communauté isa indusa donc to kangami ninga pe fete ya bino ndenge le marqué suka na ba academia kasi bango pe bakabwana kati biso to kabwana mais biso pe to kabwana kaka melelo te toza nan donc to ngite to sala moni academia moni les 7 patrons moni le marqué donc bana poto bana monde entier au mouvement na bino biso pe toyeka to laksa o biso toyebi toyete pona concurrence ya motu to longwe kuna pe pona rando mo boyete songolo na bona tout ba premier zala kaje ko kabona pe solution na bolingo ezali ko tambola tengu nazanga yo kena nyoko makimba nyoko memanga pelo la teo besu parce que ba bino ba msuba ole ka ba TV ba to ko clash kaneti ba exemple ba ninga no tanga ba kombote ba lo ba mingi mabe même ata bolamu muke ya wata jire sokolo bango te. Bon bolamu balobara so bolamu baboya babomba yango te bolamu foko lobango tango moni bolamu fo mona o lobango netinga bolamu nanga na sali vraiment analyse na moni babolamu te mo babolamu na musique ezali fo omiyo kaka fo le karbo vandi bo côté ba yemba o l'équipe ba bike je reste mtayemba eloko boy parce que ba biso ba temps to sali na ba sacrifice to se donna archive ezate ezake na robetela tatolo et puis ezate po kenga na zangi vocal te ponga na zangi na yebi ko yemba tete mais zande pona kanai pona ke yo zala na boyo te même si bo pesi privilège pas mutu mo boy asali pe succès te oso moka musique ezake so bakabolelo lipa fo o pesa ngo pe makambo même si ba pesi o passe mo tcheno bité parce que na ora ina perci boy passer fo yala ba perte alors fo pesa ka passe na mutu moni ke non te tout o pesa bakamwa bike bakamwa bo chabi alors voilà Mami Bakachwa, na pesi ombo te place oza. Ngalinga omingi parce que emba kitoko. Na lingo emelanga banzembo ya ba leader. C'est-à-dire parce que ils ba vendre ba ferré, trop classe ba Carlito, ba vora likolo ba watape. Sko yo moko pona ba vocal nini be banzembo ni royema soti ya ferré, soti ya watape bo bebana na musala mena na maramsute. Jampi mangala mwana mabe. Yo motola kisa pike bolingo meminga na zamba molili mwana ninga nezali te Rita bola mwana mabe yo bebisi bolingo yo meminga na lunda simo ya kosundolanga na boma go bebe ona ko yemba biko na voix ona voix biko yemba merci go bebe yo ebi donc musala na foluka osala ngo bien voilà ouais. Maintenant, Charlie Mpaka et pas la blue yazanani. Nebo sangani bo yazaka nani. Lingomba aboma tende ezole lisa bomi sikoti. Okoyoka Amelina mbongo nanga akoyoka. Titi. Gilvan Simba de Panama. Jogo Carmela Leli okoyoka. Titi. Yasi Mombidi bienvenue vanga seleyo. Titi. Okoyoka. Blaise kuja mataje. Otumbola kashito dilolo. Comment j'irai se foudre. Criant des autres, mon criant des autres banada, et soyez banada déjà qui
ya Charline Pakande mutu leader te vena bisa boma tembe kaka na ndenge ke tembe kufa po tembe ko isaka na se alors vers un cadre azo cadre ba petit vers alors na souci ba petit lingate ba petit ba souffrir et alors ba grand prêtre ba vena biso Echeverry Muzango ba lingate ba mona leki azo souffrir surtout leki ça na talent na ba ta gérer so yemba rapé bien gérer moko souffre raté donc comme on sali boto chama boko donc voilà Charlie pas mon que noté comme ça ni we bana mai bokanga mabosa la boy to sala boy boto de les gens est bien to pesi ngo maramba donc c'est que yem ta influencer ne bolongo yem ta influencer te biso to bimie pas longo e binga pe na longo na ke pas longo n'est pas longo to kutani libanda ya nga na longo ya nga pe na longo na nga oh yepo longo bon ça va to kanga ni ko gros bébé andeni yo monte que to sala moi genre na bengi pe masa na ngadi Mexique Tour Eiffel na bengi ba Didien Piana de Cape Town na bengi ba Luison Mbata Segenen na bengi ba avec Achito Dilo l'américain na bengi ba vena nga tout ba tonton Tiamona de London donc na bengi ba yanga tout ba bisinga bige non te idéologie no so ke na ngwana to monito soutenir po biso to po bana ba vena nga ba lembaki ba mona ke jires na boko kana répétition kana concert sous concert après de 22h à 4h na saira vocal moko mona batu na oboka batu na ngandi batu balinganga ba soutenir nga non c'est ça ko passe parce que tant wata azotanga batu o basala rani pe batema ba taxa atanga yo te zakaka ke kotala moni tseloko zoloba eza ki ingratitude moni ki ingratitude ça là toujours pas soko aider mutu mutasali yo azong selo mabe nani to loba asuma mba kona te nani to changer sur to tourner sur page nani ko journaliste et tout okutani to betara masola news style grand prêtre atikali na e ngape na kena makambo nanga na kena nimba tsa mutu ni donc ni nyonga mutu le contraire na tikinde ba archive na salaire musala na retirer devoir mi ange pe na sali musala po mi ange ba kiar tout déjà si là to yemba déjà tout par grande partie ya ba kiar déjà si là donc na yemba ki déjà presque belé à part peut-être même sous que non na misela no ba lidité yango moni longo lingapé na talema ke non premier disque na ba finenga deuxième disque sous na so chance té alors donc awa balingi na bonga té awa na nga espace yo moni pe fo batanga ngati eza normal donc ils a kolela te naza musicien na robunda monde na nga kufa musicien naza musicien na bina okufa pe musicien na longo na new style yango mono ça donc peuple mokili monde entier là base la ba yo kanga dona mi bimisa quoi comme bazo na zui temps ba bimisa ngate ba pesa nga opportunité ndé ba pesa bande ko misusu comme nga na zion ote na préféré na mi bimisa donc na romi bimisa ba découvrir ba yo kanga voilà ba yo ko pe na nzembo na kamia lela mama bébé na kamia lela kanisa taba defenanga na sala pona yo bajalo na bafito na biso bakomi okosaya bakoluka te kabona mpo bango bafestoye basala feti bamela bachampagne basala feti papi gigale bienvenue vanga sele bebe nga wawa nakomi olela bolingo na yo go bebe nakomi olela nazolela bolingo na yo poko salinga boye style royemba non di banzela ba Carlito banzela moko nga na panzaka na kotaka pena batu to ka ba vede baba na okota so pena e bailo na royemba pena sonze ba ve bailo pena royemba yemba absolument libala o libala tunantsango o mama tunantsango basopela yo nde masolo bakulutu babalakala bayebi nde makambo baparent babota biso bango bayebi nde sekele likweleloko mosusu mama uzaya likambo meka koyebata zindo te tuna ntango Dani Sandou les chinois congolais yo ebi olingaka boye jeresi yembaka kolobaka mingi te ya Simon Mbidi baconseil wana na yoka yango petit na ngai munoko ekangama meloba moni ya kolobeza mais to mekaka ko forcer koloba te la album ebi mais concert to préparer garçon sympa masananga na confondaka yo mingi garçon sympa na garçon Stema Didien Piana de Cape ya Andy Soukari madame à Paris ba gros bisous à vous place Bozali donc staff Mobimba et puis na Bosanité Dallas balobi staff bisengo biso na biso bango bana sima na biso babi Giras to na yo Rachina Ibaka yo bigande to solo laki bozangune belé venanga dandika la le beneze
toza new style yango yo toza coulisse bana mbanzango baoze la biso le concert ya toza le 25 le 21 na mbanzango et puis to beta na ba kermesse tant tozonga boy mbala mo to répéter première répétition na biso na bandal tozongi jusqu'au musique na bandal boya ebele bino ba vacances bozoya rendez-vous exam moko le 7 to kuta na bandal siège toza na seben wana to beta première répétition mokile ko derrière vous nzambe liboso pe sima yende grand prêtre bongo yeso yete nani suna nga za derrière abato bendo za bongo pena bona musique yo nzambe oh bonani te titité moi maison ndeni lititi yango o pena ko buka pe lititi na simbi musique bolo bara bongo na yebi d'habitude bolo bara bo Chic Smith ya ba Faustino Smith Faustino mambango new style bandi junior soin Régis qui lui c'est lamba et pourquoi pas toi Papi Gigal Ingambe Noka de Luanda Fania Lopez Bukasa Yozandeko alors Marambo ezana moto à danger bopé sango tambo ko mona ndenge jekende donc atoka bola lipa monte toka bola lipa ba mission na biso ezate ke obiso moka te biso ba leader nga na leader te na orchestre ko na mo pena bo recruter na ba danseuse mais bozo ka moko ya kuna te moko kuna yete na moko ya ndeni kuna pe ba entreprise na bango o pa entreprise mususu bazara kuna tona posa te to yamba wa uti boy yero kazadi to lingi ba jeune ti donc bana Djobour maître Chakal Aimé Moulenda Jimmy Debord Guerrier Salato Salator d'autres qui kani respect kulutu Doris Kanza la maîtresse Chiki Rose maître Alain Manyanga na bosanyote Michokoto na bosanyote bana Djobour tout bambote belé donc on est vraiment together what numéro personne numéro ba ko bezo biso na plus ya wuli musheni grand prêtre 89 19 21 371 89 19 21 371 alors bobenga biso pona ba dédicace ya disque ya trop c'est trop bobenga biso pona ba conseil na bino pona ba encouragement bofinga biso peso bofinga biso soto izalaka bongo atako photo to mona ngo comme pressé trop pressé bomela boya dire c'était toujours kara oh bomona poto te yokuto mona poto te dire le couleur conseil beta sous la pété poto pe aussi la te ça ngo savon te posi la Liverpool jenga ya Luisa Ombata second hand venazongi déjà babiloko nanga. Merci beaucoup. Voilà donc voilà merci beaucoup hein. Là c'était avec Gérès Foudre Kake babi moto yo aye maraso tali bazana voix Ferregola azana voix ya Carlito azana voix ya Redi ya Miss c'est-à-dire l'artiste alobi na ye ebelete ay bozela bo découvrir bo comprendre ye na nzembo na bango na album ba ça c'est trop bo comprendre. Voilà, merci beaucoup à tout le monde qui est branché sur Congo Victoria. Eh bien, j'étais très contente de vous avoir. Moi c'est Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise, la femme riche, la Botifa. Maman code na bango tout. Voilà, merci Nabi lelo mabanga ezate. Bino tout la linga bino mingi mabanga pena le loko ezate. Voilà, là merci beaucoup na ma caméra. Merci toujours à mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Papa Charlie Mpaka Lingomba oya biso Charlie Mpaka babia sukusa tembe. Toze to mon ngoti. Tout le monde a rassé témoin on peut s'y solo. Voilà, on se retrouve prochainement. Au revoir et à la prochaine. Solo ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous en number 1 mo konja bas il y a 001 blague télé là sur le biso marambiade. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo, kotozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV, donc aluta continua. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen.